Mutu ya liboso Innocent Bokele walaka vice-ministre ya intérieur et sécurité ayambaki na audience ezalaki bongonde gouverneur de Chia Olomami Marcel Lenge oyo basololaki na vice-ministre ya intérieur Innocent Bokele masolo etali mbutu oyo ezoleka na province na ye avant et après kozwa motion ya défiance oyo esalaki ke alongwa na nzela ya assemblée provinciale boyebake masolo na bango elekanaki malamu wapi vice-ministre ya intérieur et sécurité Innocent Bokele walaka ayokaki makambo nyonso oyo alobaki na ye pe dossier na ye ezali dossier ya kotalela kaka ndenge ezalaka. Paul Putu gouverneur ya Mai Ndombe yepe ayambamaki na Innocent Bokele vice-ministre ya intérieur et sécurité oyo basololaki masolo etali bongo politique sociale sécurité pe makambo mususu ya province na bango ya Mai Ndombe surtout que province ya Mai Ndombe ezali na ba problème ebele lokola ya infrastructure pe ya makambo mususu bondimela ngai ke Innocent Bokele lokola azali pe moko ya province ya Mai Ndombe ayokaki ba préoccupation nyonso oyo gouverneur ya Mai Ndombe amemaki epa na ye pe ayebisaki eke akokomisa yango na ki de droit oyo ezali bongo premier ministre po ba problème nyonso ya Mai Ndombe e bakozala résolu. Vice-ministre ya intérieur pe sécurité Innocent Bokele walaka asusaki ba audience na ye boyebake na koyamba délégation ya ba eli ya Congo central oyo bayaki kokutana na Innocent Bokele vice-ministre ya intérieur pe sécurité pona kosolola na ye masolo etali marche politique ya province na bango Congo central surtout ndenge ezali kotambola mikolo oyo na momba mbutu ya mike pe lisusu bazangaki te kolakisa pe ko expliquer na vice-ministre ya intérieur Innocent Bokele ba situation ya insécurité oyo ezali koleka na province na bango surtout ke komi koya makasi. Innocent Bokele vice-ministre intérieur et sécurité ayebisaki na bango oyo ayokaki nyonso bayaki na yango arasiraki bango ke nyonso balobi bazala sûr et certain que message na bango e komi na esika ya malamu pe ba problème nyonso oyo bazali na yango na province na bango ya Congo central e koyeba kosila pe ba difficulté nyonso oyo bazali na yango na province na bango ya Congo central bayebaki ekosila kala mingi te boyende ezalaka.